Incroyable, incroyable. Pour la première fois, Marc Amounene, le roi Adidas, a proposé faire FCA parce que eux ont un boîte oyo. Si vous avez un fan simple, oui, bah, il faut savoir bah biso, tout ça bah bureau, tout ça, on a bah tout bah la carte. Adidas a proposé boy, bout ça m'a tout bien, bah gaulois, bah gladiateur, bah congolais non en général. Bah biso qui fait à réussir parce que Facebook, Instagram, TikTok, Griffe et Adidas est commis en rotation makasi. Et du coup, Adidas a remarqué que Marque n'a pas commis la tour makasi. Bah ça la recherche, bah trouver que ça pour un concert à faire. Des bah publier, bah Marque n'a makasi, bah publier ça loin makasi. Et puis Adidas a tenu message. Siège numéro 1 bah tenu message. Na salwa na Adidas a rien à babi artiste wana soki a réalisé le quoi nga sala ba tuba na concerné Adidas mobimba ba balata ba Adidas soki a réussir ngo ba obeta faire concert ya Gaïa au non congolais mo tsala obeta te salle de ce qu'on a habité. Et n'oubliez pas que Adidas a capable parce qu'Adidas ba na ba milliards dans au bon nga ba ça na faire ba on diga boyeba ba golo pour réaliser le quoi na bon mon au foot bien le moins danger beaucoup que peut Stade de France ndé ba vantir beaucoup que peut peut salon Michael Jackson bien en États-Unis hein? On ne sait jamais amana ngali kama Adidas au papier va lukeli biso makambo na uti na pongi bande kona lata e pinjama eloko la musinga malili nde la musinga nesika na fizika kuwet oyebi ke ngana finiki mwa t-shirt na ya Adidas na ukaka makolo malili oke na finiki te na finika indeka mwa Adidas o papier ve na moni bosala biso ba commande ya ba couverture pena ya Adidas po komi ya finika ba mwa ba t-shirt boy malili nde bomba biso na ba rimi na malili ya poto oyo ai tobika te awa sikona mama boye eloko na yo yoka wa o biye sili ngana na sombi biyeti position ti sikona zo yebati bolukela nga solution na ana mbongo na ngana na pozo somba biye pena ya songe ya prix ya suka wana o na ya prix pena ya cher wana ngana oluka na somba tant papa ofaza na podium ngali boso na papa ofazo lela na micro ngana se wana na console souci na nga yangwana sikona yoki obiye sili papa ave soki asolo biye wane sili boko yoka sangwa milele boko mona penza ki mwana mwasi moko boye ya munene akufeli bino na arena atiki bana 5 boko yoka sangwa nazwa ka biye te loko esili soki esili ya solo ngana zuite senge boko yoka po ngana oya kaka nazana ngote na oya kokufelela ka wana na oye bisabino basoda bakokanga ngana babetinga bangondo basalinga bona oleka bango na samakolo bana mbali bo préparer bo mona mwasi moko leka bino na samakolo soki ngana zwi biyete na koleka na samakolo pona kokota ato bendinga ne lamba soko tika na soutien tika nango soko tika na pantalon na perruque otika nango ngata na mutakle na ngana liboso wana kaka na liboso wana ka place na lobi na ozala place na ozala yango wana eratete naza na biyete wana ko ratete ou bien on pèse la bino mbongo na maboko na porte na neni biye si la ngala grande na zwi biyete oh non ngafete pardon net bonga mwana mutu na ucho lia kala mingi ta na mela maibo mai Adidas na olia fufu na fumbwa na makayabo likayabo bonga nenga Adidas na ndengo na ngana kota te na Adidas boni boyeko ngana osaka na te ndenge za bo ato moninga mobimba na Adidas ezate za assure bande génique nanga ya Adidas donc molimo bene lati Adidas na ipsi bine lengi moko na oyo kabande kona kabozwa idete toge mona nika boronina kala mingi te na beta bino lisolo moko ba voisin ba betaki bato angambo moko ba betaki na longwa penda na kende ti Bruxelles
na kota na concert te na keneka na cheka litama na loboko na litama boy mukona biso pe ekoka lelo siko mukolo ngo yango alinga siko na kota te boko mosaba jene tu babiye sili wana bina to pania ni pardon mama nangelenge na olala mukona ozela avril ekoka avril okoka mukolo nini papa biso toke mona nika boronika na biso lite akanda ba nika boronika na lobi boya papa en fait mwana mbali moko mone cigare abundela ko makasi ana bato bele babundela yo bamisu babundana baona soni mais bana bato babundela yo papa soko mema bato kobosa na mamuko atombolo te kobo yekutu te kobosa na wazalendo te gouvele gaulois kobosa na cigare te mwana mobali moko komone cigare yebe na linga kuna motema na ebike bazo ebele soki ya biso pe kozala ya komema papa ave ya biso eza ya komema te tokolingo ka bongo eza lo ya biso eza ya muke ya bango eza ya munene tokolingo ka bongo nyonso kosala tokolingo ka bongo bosakana Ferregola a obéta na arena Adidas. Est-ce que vous a obéta na arena Adidas? Vous vous rendez compte? Bande volanga bola nanga kin Paris monde entier. Est-ce que vous voyez que ba Gaulois baza très dangereux? Na okumi sa note ba Gaulois mais vous êtes très dangereux. Na dit que arena on a beaucoup buka yango. En plus, faire comme un milliardaire. Na Congo milliardaire à comment nanti. Faire comme un milliardaire. Vous savez pourquoi? Parce que Arena Adidas wana. Na segalo mambuke. Boy point na seki. Parce que faire gola. Ba Gaulois tout ba on a Adidas. Ce qui est très dangereux dans le monde, il y a Adidas depuis Banda. Kolo Adidas non la mona non te pele toi bongo ke vibe bongo ke tout au public qui mobimba lati Adidas pour l'artiste moko boye pas faire et au salama bobi sous un vrai artiste vrai star ba forçar na tirte faire alowanga ponga na forçar na tirte nazala artiste pas toi bien un star mais na forçar te faire comme un milliardaire. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Naturellement bango ceux qui bagoula tout balati Adidas ça l'on a nion sous la filmé Adidas faire aussi un contrat Adidas pour une première fois congolais les bosso au bas aussi c'est contrat Adidas milliardaire et joue à concert à faire wana et aux à la somme en trois beaux excusez-moi bata marketing à faire gola dans artistes la candidat mais na monika ka affiche mais na talaki date. C'est la honte, mais quand je m'excuse et tout. En tout cas, naïbike, ça va barder. Orozongama bogo pamba. Orozongama bogo lolo. N'a dit que faire ou yana biloko wana. Faire ou amu kousé. Mais na chan ou koma moulaï. Pe na réussi ta vie. Ou koma ra haute sommet, au mati. Tu contrôles ta vie. Force à toi, frérot. C'est le légende rappeur congolais Déboule qui parle. Le Bindi Love. Na pesu oyanga indeko. Na ba million te. O na pesu ya ngano to kuta non te men. Ngana yebi nengo o kembi. Entre bandal na ngengiri. To a presque ba génération moko. Na yebi ba tumso no fréquenter ba mbagi bato na ngame. Na ta on a toujours attend o kuta na te. Mais plein de bonnes choses. Ça l'on est bokana. Plein de réussites. On est ensemble. Bindi.
Mais yo na bibo elo monde na mona bien faire qui paraté faire landa raté faire tala akabu. Donc assez comporta pena ya donc mkolo vraiment. Saba Gonzalo fait golo ya mkolo anata landa ba petite. Mkolo azwala aya ni pati kimia. Mkolo ayati po landa ba petit mkolo aya ndi atie kimia. Nde bomo na place ba petit ba chiffonné. Ya mkolo fo ya siwa repasser donc to longoli la chiffonné wana. Ne yango pesa bango tension bango ka ba ka songe to landa bango. To leno to landa bango te. Bango ba yando landa ya mkolo. Ya mkolo azara déjà bango batala ya mkolo ba mona ya mkolo donc Palziria fait gola ya mkolo. Bango batala ya mkolo azwa ta ontala bango te. Ya mkolo kalikila bango te. Toujours repasser des places les chiffonné. Adidas arena moto papa. Elle wa ta bilamba to la ta kaote. Ça ba Gonzalo be ta t-shirt mo bu ya 2 kabana. Guys, our date has been fixed. The 20th of April 2024, the GOAT. Yes, I call him the GOAT, and I also call him the deity. Ferregola, Chezideniance, Nika Borenina, Le Padre, Chetani, Cher de Poule, Papa Hervé, the son of Mamari. Hey, he will be live. Live. On Adidas Arena, guys. You don't want to miss this because myself, I will be there. The GOAT will be singing like you want to hear the GOAT sing. You want to hear Shetani Gola sing. You want to hear Nika Borodina sing. You want to hear Le Padre sing. You know, if I'm not a Golwa, then forget about it. Like if not being Golwa, then forget about it. The GOAT will be live. Don't miss it. Don't miss it.